Bonjour la famille, soyez les bienvenus dans l'émission Tout Solo la Bible. Soko Koti, au s'abonner, au partager vidéo et ça abisso bien. Liboso ba télé na bino, ba téléphone, pour que la mingi na téléphone que na télé. Et sa sœur Marie-Grâce nous a présenté bino émission Tout Solo la Bible. Émission Tout Solo la Bible, pourquoi? Parce que dans le bilaka mingi où est basé na Bible, dans le s'appelle na nature. Pour apôtre Paul Azoba, est-ce que nature est à quoi enseigner binoté? Donc nature est à quoi enseigner biso makambo belé, même si nous sommes de chrétiens, nature faut enseigner biso la réalité où ezolé kana sena moy oyo. Partagez vraiment la vidéo nzamba pambola bino. Dans la besoin penati na fin ya mois oyo. Toko mana 1000 abonnés et ça la biso bien. Poto kokape kosunga ba orphelin na biso ba maman veuve et ça la biso bien. Nzambe akozanga te kopambola biso. Lelo na ye na ba leçon ya vie, na ye na conseil pour na temps autozali. Pour la jeunesse. Dans le temps fois bato mingi ba mona na vidéo nanga na parla mingi sur Jésus revient bientôt. Na lo bela mingi ki yesu azoya parce que na lala na mona vision. Nzamba zolo bananga alba nanga na anglais. Alobi go tell my people I'm coming back. Tell them to be prepared. Do not be afraid. Go. Depuis jour wana nyoso nange chanza pour na yoka nzambe. Toza lokwa Jean-Baptiste na kati ya désert azoganga ko préparer chemin à Jésus. Toza lokola Noé azotonga bateau malgré tout bateau bazo critiquer et décourager qui était atika a continuer ki kotonga tina suka ba bazaki sauver ne tozo ko parler na moment où tozali bao bakoyoka changer bako se préparer pour na causer l'arrivée à Jésus ba causer là na ba leçon ya vie na ba conseil pardon na zolobela tant tozali eza ton mabe eza ton ngano faut tazala connecté na prière eza ta ngano faut vraiment to pusana pembeni ya Nzambe. Nous allons parler sur d'abord pour la jeune sœur. Ma jeune sœur à un moment où bazali, attend tozali, vraiment eza que non. Envie eza tellement makasi, qui jalousie peut et commis vraiment makasi. Alors, diable a vraiment travaillé pour na kolka ko détruire bateau. Yango to pesa conseil. Vie ezaka course te ebele ba koma ba jaloux bazo confier ba position baninga bazana ngo ayebi position ozo confier oyebi te pourquoi eloko na yazo ngo ndenge nini asali ndenge nini ngo to pesa ka juste conseil na ba jeune sœur ebele ba okufa presse ba okufa avant likola pressé na vie koza pressé na eloko te mutu na mutu azana ton na ye. Ndeti ba baza na Afrique posa kaba ya poto tala poto ya na porte te bakanga kango poto eza lokwa savon to sokola esila te eza pays lokwa ba pays nyonso tu oya kaka soki nzamba ayebeke non nzamba permettre oya atamuta kangi nzela oya kaka esalama te ebele ba okufa likolo kaka ko jalouser baninga azwi libala poto yaza na poto na poto donc zala yo ba mativi o tozomona ba mativi ezoboma bato ebele muso azomilakisa ya lokuta yo landiye okufi ya tikali na ye kosala likampo na mutu te sala likampo na yo moko nalobeli so ba marié infidélité la ba mariage infidélité la mariage ememaka poka malédiction. Basi belé na tolanda histoire moko jeune sœur moko nalo ba paix à son âme parce que kufi na sali sumu Nzambe mutu ayebi jeune sœur wana mariée
mais akufi na mobali aza na mboka mosusu yako okufa na olongola zemi tala nanu infidélité sikoyo okufi otiki mobali natikala obala mwasi mosusu ape okufi deja na likambo esalaki keno ata alingako makasi ebota 1-4 na ye omona umela ta obala parce que omona otrahir ye baparent oyo balingaka bana babokola bango conseil mpona baparent ata oza bozwi te vanda matembele bolia na bana na yo mai bomela soki bozwi ji te baparent lelo bokomi kopusa bana basala bavi mpo babokola bino bamiso bakende osala bavi moko emema bango na liwa omona otikali maboko pamba okomi olela oyo ekomeli mpa bavoisin eteya yo kozela te ekoma epa na yo na vivre na vie moko nakoba vie nini très prudent oyo ekomeli mpa bavoisin natala yango na miso asonge te natala yango mpe na miso mibale mpona kanga porte ekomela ngai te ekokasi te mpo ekomela ye kaka ye mpo ye azalaki prudent te nzambe apermettre yo oyeba mpo ekomela yo te même na baministère ya bato oyo ekomeli baningi na baministère ezala critique te ezala conseil yo mpo otala na otravaille na nani na opesa nani conseil na otambola nani na oyoka conseil ya nani na otika nani baparole bele lelo bamemi bana bango na kufa likolo ya concurrence mwanaki nga natambola boye mwanaki nga nasalaka boye asomeli mama ne ndako asomeli mama ne jeep yango moni lelo bajeune ebele baokende osala makambo oyo ezomema bango na ekata bango vie avant ekata bango vie avant vie eza course te ya course te fo nakima ti nazwa couronne ava ye te eza course te nakima ti nazwa médaille or eza bongo te malembe lelo bajeune baokufa ebele mpona presse lelo bajeune baokufa ebele mpona lokoso lelo bajeune baokufa ebele mpona envie convie jalousie matalana batalanga bamonanga ezanga te zela ton na yo tan na olo ekoka moto akanga ngo aza te tan na olo ekoka moto asimba aza te conseil nange ezalaki mpona bajeune sœur ya tie peri kabelo mulai nga mpe nakende koluka natia kabelo okende oyiba bakangi yo babeti yo basali yo mabe yo atambola mutuka boye nga mpe atambola mutuka boye nayebi so mutuka ebele tomona banzela a eza bacercueil eske toyebi bavoiture ebele tozolula eza bacercueil zala yo après vie oyo toza eza na vie mosusu so okufi na yesu te opema mpe te yango nga mpo nakoma rip nakoma ke naloba na moto rest in peace ezalaka vraiment difficile mpo na nga mpo moto akufi na lisumu apema wana mpe te akenda na lie de troument moto akufi na nzambe nde apemaka akendaka na lieu de repos na oblige nafungolaka ya bible te mpona apesa conseil to baleson ya vie me na oyebi so kaka tambola na ekenge tokomi na temps oyo luka nzambe azozonga akuta na position nini akuta yo na position nini leave it. I'm sorry, but I have to say something. I'm sorry, but I have to say something. I want me for myself. Just leave it. Sorry, please. But leave me say, Mama. That's all that's left. Yeah, leave it. So what am I going to eat? I'll make it for you. I'll make it for you. You go to the thing in it. Going now? Yes.
We're going to eat it when we come back. Yes. Yeah, we'll make it. Now you see, bolimbisa ndoso na mwana nazo obligé na stopper likamo oboye fala sala. I want to drink. Ah, Jesus. Kuzala mama ezala kabo. E stopper na biso elote. Yango na bande koloba vraiment nzambe apambola biso tokutani mbala sima eka moi conseil à vie pressé na vie à la mabe donc na obligé na kende pour la 6 na jeune garçon oyo azobima pour façon melanga jus I wanna drink nzambe apambola biso partager émission aimer liker s'abonner aimer yango na kala kelingala ami français anglais s'abonner émission mona autant dans cette émission dans solo la té ou ezaka émission dans sala ka pour moi conseil donc na ko télé mapé na sa na zepé na bandi kolia na zo pesa conseil na zo loba na ko simba pe simba ezaba émission toto sala ka keno na za concentrer teza juste émission on non sala ka pas juste conseil pour toko vanda calme te toko tala kama bete zo leke belé te opesa conseil te na mission nanga oyo na vidéo nanga oyo nazo ba maman ba jeune sœur koza apprécier te même ba jeune garçon koza apprécier te zela temps na yo maman ko poussa mwana te ke non mwana ki nga nazo sala bongo yo te o mema mwana na liwa otika mabo pamba otika mabo pamba po yebite maman na nini ndeni mwana azotambola to na temps o eza mokiliza keba keba samba pambola biso to kuteli mbala na sima donc encore na émission sur la Bible pardon s'abonner massivement kobosa na télé le 27 octobre tozana veiller yaba mama na kati ya Angleterre na Londres na East London veille wana eza ba mama nyonso ba woman of prayer basa mabondeli eza teke na sambela na église boye na za na église boye te eza unité woman of prayer e bota ba problème ma unité na kati accord du Christ division leki makasi to ito me makabo moko partout zali yakato bondela le 27 octobre na sana biso na Eastham Catherine Road, Eastham, Zamba Pambola Biso. S'abonner massivement. Marie-Grâce, les femmes sentinelles. Zamba Pambola Biso, merci. Bye bye.